évangéliste Elonga nyonso eko sale mezaka mabe parce que tous on a problème ezali ni ekibumba biso bato na lobaka no loko soko sombi kisi na pharmacie soko ta na kati ya ndako kisi babengi carton ya kisi okuta notice elingi ko bani bayebi soro lenge ni ko sala kisi wana polobi et porter yo préjudicité soko za ko se référer na notice te okosuka ndenge to okosuka makambo wana ndenge basala yango notice wape pai oyo makomina nzambe za koyebisa biso ke epusi malamu basakoli bakende koluka roi et non roi ke koluka basakoli yambo yazwa mokano moko na kibokonzi na ye il faut azonge pai ya nzambe. Mais loko malamu chef de l'état asalaka to monaka na stade de martyrs na prière wana a dédié mboka na maboko nzambe donc ezali pelo moko important likanisa za ki mabete mais forme ya likambo sama ki mabe eza na bato o Lucifer ba pesi bokonzi po bafukamela ki mais moto afukameli Lucifer te po akoma mokonzi bokonzi wana euti na nzambe ndenge ozaboye bakela peyo papa oza expression ya amour ya nzambe azwa notice acheli yo pembeni lobana yike kokutana na bandeko nyonso wana na batoto kobenga bashege soki eza na expression parce que aza na expérience ya balabala je suis désolé Pendant silence. Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission ici, dans notre site BTV3 Oyo, chaîne Nabiso, chaîne Nabino, vous s'abonnez massivement, Zala Kaka, internautes nous surtout ya Mokili, donc je crois que moi bomoni ndeko eki awa ezaka ba collaboration tous anango entre bandeko Nabiso na ba chaîne Nabiso Oyo ya internet toza ko sala alors to yambi lisusu lelo mo sali na nzambe na kombo ya évangéliste Elonga o toza na yeto ko solola mwa muke na makambo etali mboka pe na makambo yo wapi nzambe akolobela bango pona tina na biso bana na nzambe pe na tina ya mboka Congo parce que bango bazali de basali ya nzambe ya Congo to monaka pe kolo atambola kana bana Israël elongo na basali ya Israël lelo pe to kotambola na basali na biso atako mwa ba yiki kizali to kotambola na bango kaka yango to kosola wa na invité na ngadi jour ndeko Elonga. Bonjour. Bonjour papa Ekibumba. Bonne santé, bonne musala nzambe. Nzamba lola zobatela musala na yeye moko zo en charge sinon ça va. Voilà, sinon ça va biso ya botoko tana mituna toko senga ete o kamba biso na losambo bongo to biso na ba bazota la biso to kamba mapena na molimo mosantu mituna ezala ko uta na lola pe compréhension ya bana nzambe pe zala ko kamba na molimo mosantu. Merci beaucoup. Éternel Dieu to pesio merci yo mobateli malam. Ils allaient le mettre des temps, nous permettre de ensemble. Tika était la communication Père éternel, grand Dieu, et ça les manalisungi à Molimo Santo. Oh, nous allons ayote, te mettre en gomosika par le nom de Jésus. Olobaka pona kosunga mabota, olobaka pona kubiki saba oyayo. Tika eto ekoloma ekende kubiki sa milimo oyo. Et dans la case à perdition, milimo sekufaki et c'est quoi na kombo na Jésus Christ. J'en suis prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Nabino pe beaucoup tayi na biso na mabondeli et évangéliste Elonga to kende penza nano na mituna ya molimo te to kende na mituna ya nzoto lokolo ozali pe congolais mboka eko tambola na mwa kokoso po mokambi mboka lobaki ete nyoso tu ezali kale ba coalition na bango makambo ezali pe na kotambola malamu tende a initiaki consultation mais lokola congolais pe mosali ya nzambe analyse na yo ezali nano nini na likambo wana po balobaka na biso toute autorité vient de Dieu kasi bon autorité mo euti na nzambe ezwa lisusu mwa ba complication makambo belebele boye oza ko analyser nini na kati. Merci mingi ndeko nanga Ekibumba likanisi ya kosangisa ba congolais pour makambo etali Congo eza mabete
mais yambo ya kosangisa ba congolais pona makambo etali Congo et pousi malamu na moto azo sangisa bato akende koluka moto apesa ki bokonzi ezali tata Nzambe. Éternel Dieu à chaque fois tokendaka epana ye ne a permettra ka biso te bana ko vivre le boko na ye. Papa ma commencé koloba na livre ya Jérémie. Voici, je connais les projets j'ai formé pour vous, c'est les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Ça signifie Nzambe ana ba projet o asali la Congo. Nzambe ana ba projet ya malamu asala pona ba congolais. Problème est comme na niveau nini. Ba congolais na Congo tozo kota na kati ya projet Nzambe te. Mais toke to sali ba projet to comme zo Nzambe to yo kota na kati ba projet na biso. Ko sangisa bato eza malamu. Mais est-ce que ils ont fait partie de ma projet Nzambe? To biso to suri ka to na projet ne to luki siko na simato ke ne ko Nzambe to kotisa ye. Soki to bandi ko kende ko Nzambe ko ya ko kota na kati ya ba projet na biso. To na kati ya libungi et to na kati ya libebi. Pambate en réalité en l'homme c'est d'abord l'esprit. OK. Tant que lobi toute autorité vient de Dieu, oui. Mais les lois au Lucifer va pesa ka bokondi. Soko zongi na mati okomona Lucifer azoye bisa Jésus Christ fuka melangai pambate mokili oyo nyonso izaenda na opesa oyango eza na bato oyo bafuka mela pe Lucifer ena bato bafuka mela Lucifer pambate ko fuka mela Lucifer nde permettre ki Lucifer apesa bango pe bokonzi toka te mission bo déranger sauter papa moi to zale et ça n'a pas de Lucifer va passer bokonzi pour ba fukamela ki mais moto afukameli Lucifer te po akoma mokonzi bokonzi wana euti na Nzambe yambo yazwa mokano moko na kibokonzi na ye il faut azonge pa ya Nzambe. Mais le malamu chef de l'état a salaka to monaka na stade des martyrs na prière wana a dédié mboka na maboko Nzambe donc ezali pelo moko important likanisa za ki mabete mais forme ya likambo sama ki mabe. Évangéliste longa nyozo eko sale mezaka mabe parce que tos on a problème ezani ni ekibumba biso bato na lobaka no loko soko sombi kisi na pharmacie soko ta na kati ya ndako kisi babengi carton ya kisi okuta notice riko bani bayebi so lolenge ni nokosa ela kisi wana polobi et porter yo préjudicité ndengo zaboye bakela peyo papa oza expression ya amour ya Nzambe azwa notice acheli yo pembeni lobana ye soko za ko se référer na notice te okosuka ndenge to okosuka makambo wana ndenge basala yango notice wapi pai oyo makomi na Nzambe za ko yebisa biso ke epusi malamu basakoli bakende koluka roi et non roi kende koluka basakoli bino mo bat bomi sali yango tellement bomi komisa ki léger basali ya Nzambe mususu bami komisa ki léger bato batika Nzambe légèreté wana ya kotika Nzambe ne permettra ki bango bakoma kokende koluka ba roi et non roi luka bango évangéliste longa moto et tant ba renverser ba donne mais il y a toujours des inconvénients motuna moko lelo ndenge consultation ezali ko salema pour lelo eza journée ya clôture ndenge ezali ko salema oyogi téléphone na we lelo balobi ete ozali parmi bato bazoza consulter na mokonza mboka oboya okende po il fallait yende mokonza mboka ya pa na yo na kotuna Nzambe soka bina ngai kenda na ke so abiko kete no kete moi je vis que na kati ba principe nazana ba interdiction et puis nazana ba permission. Évangéliste longa question moko yelinga na mutu eko sala ba tuta mususu mo ko seka to nini évangéliste longa vandi boye mutu moko bengi oyebi epete po alandaka sepela ndengo te akaye tu et tu ndengo te yaka e kotaka biye na mateya papa longa na te 500 moko na ozwa esunga musala Nzambe o tu na penza mbeto ese komela obe bongo bete oyo eza mbonga malamu te ozwi pe yango te. Merci pour la motuna mingi obatim de la kanga obatim da kambongo pona musala Nzambe na ba oba pambula kanga pona musala oyo nazala soto bandi ko solo na tuna ba soka bisika papa moi kombo na tunanga eza dim action de grâce to eza nini pona yebi moi bokese na makambo wana est-ce que nazo mériter ko lia dim ya moto wana tote ponza baboya ki libonzaka ya est-ce que libonza moto oyo nazo mériter et loko nini oyo nga na sali et permettre ye
akoma na capacité wana moi mingi ya bandeko bayebi soka bandi ko reconnaître nzambe te na musala o nga na saleli nzambe ya biki na yango te alobati na mbongo na swa batinda kapete po ça makabongo te et ça makabongo te mingi sala na kuta na kapeka kana bato oyo ba molo boko na nzambe OK ndena acte de reconnaissance baye na action de grâce wana liango sans plénière papa on t'a reconnaître nzambe na boya. Voilà, merci beaucoup. Ezalaki question et curiosité. Tolingai quand même comme ka fungola. Lelo yo consultation salem. Bato baza consulter ba kutani simpe ba kutani na bato nyonso catégorie nyonso na ba bandeko na biso ba shege ata bato musu ba ko minimiser nini na bango mais bango ba vanda kana balabala ba yebi ba réalité mususu ezala na balabala autant musu mokonza yebite to biso pe ba etolala na ndako to yebite donc ezala ki pe important chef de l'état akutana na kushu wana nyonso tu ata ko baningo ya kala basala ka yango papa ki bolimbisi na kato moke kokutana na bandeko nyonso wana na batoto ko benga ba shege ce que ça na expression parce que ça na expérience ya balabala je suis désolé ce qui c'est parce que ça na expérience ya koyoka malili libanda je suis désolé mais ce qui traîne que to mokonza mboka abengi congolais nyonso pene na ye pona kosangisa mayele yambo basangisa mayele abengi bango pona koloba ke moto azali expression ya bolingo na nzambe wa c'est une là je suis d'accord. Dans quel sens? Et qui bumba, tant on a dit kokela, ils allaient qu'à alobi, même ba en chocolat lobaki. Mais nous avons dit ma boko na ye asali forme ya moto. Moto nzambe asali na nzambe ye mo akeli asali. Azali si ete ndenga asali sa libwele. Mais akeli ye na sima ya kokela. Azibo moy, ateka tina ye. Afuli mo pepe donc apesi moto bo moy. Katina ye. Nengina ye biswelo komoko. Moto nyonso sur la terre. Azali expression ya amour de Dieu. Ce qui te kobenga ndeko na considération ya expression ya amour ya Nzambe eza malamu. Mais ce qui te komi ko kende ko luka bandeko po photo luka bango po bango ba na makanisi ba kopesa biso to po to la kisaki to sala o baninga basala kite ngana ke na moi côté moko boye. Na olo bano ekosunga te. Makambo ya consultation oyo eza mabete mais na oloba na yo ebandaki mabe ebande mabe ndengeni to bande no koluka nzambe te tango likanise zwa maka na mboka oyo tango mokonza ekolo akutanaki na banganga nzambe na stade makti kopesa Kristo kiti na ye ya bokonzi ya gérer mboka oyo alobaka après combien de temps to banda kozonga pona kit d'adoration signifia bata ça n'a pas tant qui après autant de mois soit par trimestre si je m'abuse pas to komanda kozonga chaque fin de l'année chaque fin de l'année na mbula moko to banda kosala ka makambo wana ya kopesa nzambe le memia batan ko kende akomi ko ma préoccuper na makambo ya Congo makambo nzamba otika banganga nzambe oyo ya lukia consulter eza banganga swadi za banganga nzambe oyo bazalaki na ndeko minene ya Congo te minene te papa monene azalaka te na miso ya bomoto soko lingo comme grand il faut esprit na eza na kata grandeur or la grandeur c'est Jésus-Christ si la personne ne possède pas l'esprit de Jésus-Christ qui est l'esprit saint à l'homme il n'est pas grand bobenga bango ba grand point po batonga ba temple na minene bayebani makasi est oyeba nezelo côté où la sonne pas yebana présidence bayeba kombo na yo et puis bayambi pe mwana mboka beshole na komona ana consultation ayebana abesole ayebana ndeto sola no to ebieti ata bato ba ko tabiso bayebi abesole bongo ndeko na ngwala ka baba bobengi sheki bayambaki ayebana wapi na baba. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes. Soki to kobenga bato bayebana po makambo yebana to zanga makambo kosala mboko ekobonga te problème à Congo ça lié na makambo wana te selon la prière ndenge batambo zozo na ba prière nzambe atalisi nini Ésaïe chapitre 30 et qui na Deutéronome chapitre 28 premier verset et puis 28e verset yango ni mabonko la lobi yoka expression ya maloba premier verset et puis au sauter na 28 kazaka na Deutéronome chapitre 28 na suis premier verset na tanyango tina d na sauter na kesiko na 28e isusu bon na banda na Ésaïe
Yoka makomi na Nzambe papa. Ésaïe chapitre 30. Yoka ma Bible est pour malheur. Dieu l'Éternel aux enfants rebelles qui prendraient des résolutions sans moi. Est-ce que ma résolution sera au de Kosoa? Nzamba zawana batuna kinzambe pour ma résolution oyo. Ce que ça qui ma résolution batuna kinzambe te na zolo bana yo to sa ilo côté. Na poussa ni moi moke. Pour accumuler et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Les lois alliés FCC cash la muka makambo eko simbate na mboka wana moto ako bloquer za intel o ba kozongi saboui. Bato basalaki alliance batuna kinzambe. Soki basalaki alliance batuna kinzambe te. Boyoka linoso bazwaka na mboka o batuna kinzambe te. Basalaki yango par rapport à ba compétence na bangwa bo moto. Ekibumba na zoye biso bakota kata loi de limitation. Ezana makambo des fois na vie. Tuna pierre oye bisayo. Ba okata rivière cristalale. Mbonge ye. Pierre abandi ko luka na expérience. Ayebisi André zwanga mbokuna. Banda kuzwamkai banda pe ko luka. To katisa. A rappeler mbonge moko yelaka bango. To kota ngo boye bokula. To kota bokula pour permettre biso to komana ngambo wana. Wana mettre à l'âle le Christ. Na oyebisa yo papa Ekibumba. Babandi koya bazo luka mbonge pezo mata. Bazo luka mbonge zo buta. Babite to kokufa. Pierre Samba kita. Pierre sali calcul et expérience devant mbonge ou expérience zo pesete. Abiko ko kula musa moto moko alali kuna. Sikelo ke lekela ngesa nini? Tango ba ke kula musa Jésus. Ba yeba dit que le maître Jésus-Christ de Nazareth nan ba mone place zo lukate. Ba mona été place ke ko loba mbisi. Bakenda ko la musa yebo ba yebi que c'est lui qui a la capacité de temporiser et de ménoncer la tempête. Ba koma ki na posa ya expérience te ya ko ndenge ni ba ko luka. Mais ba koma na posa muto a ko ménoncer mbongo ko tungisa bango. Makambo to anango na Congo. To ana posa ba expérience te. To ana posa moto oyo ana capacité ya ko na fléau suka awa. Pele lo suki. Jésus-Christ de Nazareth. Et si quand na ye awesa te le roi du Congo. Et si quand na mboka oyo to pesi yango. Siko tango to lobaka le roi du Congo maloba wane banda uta papa na biso ale moloto le roi du Congo. Siko to mona ka ete Jésus Christ aza susu ya bamboka mususu te azaka ya Congo kaka. Tengolu de pesa milio. Osi ndengolu. Ekibumba. So eza pona terme mérite bisotin. Israël olobani. Bongo siko Israël on baboya ete. Eza ngoluwe. Bango nyonso te na Israël. Okoma mwana na Nzambe. Eza ngoluwe. Makambo Yesu asala pona biso. Bino pe bato dénoncer sko ye wana zakane bien. Nani? Moto ayembe eza ngolu. Bongo ndeko na ngai soka za na libungi to esika ndeko bongisa. Et comment nous ndenge nini tolinga to yeba pe moi moke oui tous en absolu un problème à Congo mais eloko yo les Congo voilà les Congo donc courant et qui